découverte. Vous abonnez massivement à la grande découverte TV chaîne na biso na bino. Donc Mikolo sur Nyola na ba news kitoko na ba télé pété partout. Quand on a la grande découverte, vraiment c'est kitoko kitoko. Ah wa tolé la bino tout fort. Vraiment on est ensemble base. Donc merci à tous. Bonjour famille, bonjour à toute la famille de la grande découverte. Deuxième fois de plus na lisusu ngai mo lobeli na bino Tibe Molato. Tibe Molato yo azawa. Lelo na ye kosala surprise na ba artiste nyonso ko o ngana ko yamba lelo o na osala surprise aza moko ya bino aza artiste asala ka théâtre asala ba gag na yamba epe asepelisa bino boyebi donc nde naza kati ya veni na ye mais avant nakoma nasala surprise pesi Jova le Dieu tout puissant po dans nakumisi nzambe na nga mpo napema na bomo ya pesi nga pema ofele kobatela maofele soki naza boye eza nde nzambe soki la grande découverte ezorésister eza nzambe donc napesi ye merci Père de gloire, merci Jova, sans oublier Yamimi moi ça côté États-Unis tongo ya yo yangwana les poids belé en tout cas na kati bokota bo partager bo like bo jamais déçu ba posa na mino so bo senga ki boya na la grande découverte bo jamais déçu la grande découverte to la kati to pema kati vous aka toujours na pour la sabino makambo ezaki boye ba kite boye bango allez toleka. Coco. Oh. Sidibé. Oh. Comment est-ce? Non, comment est-ce? Ce sont good already. On a coupé. N'engagez pas couteau kaka. Même si un zambi na osalo surprise pour un couteau. Oh. En tout cas. Non, ça bien. Bon. Moi, c'est pété. Non, nous sommes tournés dans ma casse. N'a pas été comme un nez ni nous bien nez. Mais bah c'est pour la yéba. En tout cas, merci. Sidibé, vous allez bien? Voilà, la bien ma casse. Donc on a mon sous bien bâti ça monsieur. Bonne santé. Bon, santé ça va bien malgré tout bah changement de climat et métier on va faire ouais. Mais qui mes amis, on comme on gagne comme le dit qu'on a comme en tout cas, c'est na balandi la grande découverte que nous savons une surprise. Et bon tout là. Na tuni vraiment na tuni quelqu'un des personnes bon là ça pas passer. Faut pas ça la venir pas surprise mais ça la bien. Les autres ko découvrir yo. Dans la grande découverte baza pour ça. Faut na yebo so commander. Tama mbazala na hotala. Si tu veux tous en temps pour perdre en tout cas pour partager, pour liker, vous n'avez jamais déçu. Na éviter ça dépend air place bozali na pesi ba boitardi pour le moment na loin de tous en boitardi à tous en bonjour na bamboka musu na éviter en tout cas bambote belé tiki boleke belé famille qui crée la sans oublier tonton Guy vraiment mon thème on a binga et maman nanga Guy Nkela na kata ya Angleterre bambote belé si dibe bon ba vina bon vie que na moko na molanzambe. Donc qui mes amis qui m'ensemble sans Nzambe mobulu fort. Sans Nzambe mobulu, mambo kato lo en tout cas la vie sans Jésus c'est la mort. Si dibe vous vendez ni a. Bon, moi ma casse. Pour vivre awa, pour l'Nzambe et puis moi ma relation dans la grande découverte, ma relation na bino mo pesi moi, mo pesi mo efficacité au vivre. Les londes toza boye, to sala o ezalo ko la découverte. Na rappeler bino lisusu ezate ko sala découverte na vie ya artiste na biso Sidibé to ye bandenga vivaka
pour mosusu babila ta ne fait pas l'homme bokomona etai na ye peut-être ndenge aza mosusu azoyeba te aza ndenge nini aza nani siko lelo toye mpo abeta lisolo na ye ya obomba eza te toye kodécouvrir Sidibé awa oza pa nani bon en fait awa naza epa bamasa tofana na bamasa chaque fin du mois nazawa quelque chose effectivement parler oyoka nde ezalaka ozaka yo moko ozofana na bamasa bongo ndako ya papa na mama eza bon envie que famille bon famille na famille bazala na bavision na bango nasiko vision nange eza art nalinga art makasi yango nazomwa décision moke nalongwa na pembeni na bango nameka kovivre na nga moko na konstate makambo art po bango so baza baetifanga makambo art yango nasepela navanda mo libanda me namona na bango sikoyebi ke tokoma revivre lokola bato ya libanda baétranger mwana à partir à 18 ans déjà faut quitter chez les parents de tomona est-ce que koyebisa biso age oyo quitter chez bino malgré tozofanda ensemble na bacamarade no okite mpa na bango na age nini bon nakitango na baage naza nango minute oyo age nini 20 ans ok ça déjà ça va déjà 20 ans ça va donc ce possibilité ezalaki okokai mpe kozala esika na yo moko so possibilité ezalaki nakovanda epa na nga moko donc so mpe monani nakovanda chez nga moko dossier monani ok ça va siko vivande bovivande ni boza combien bamisato bovivande ni oliaka ndenge nini osalaka ndenge nini mpo oleka na tv ta na yo ekoexplike biso toyeba baplan dita na nga mpona leka mpe na tv mpe kolia ezaka nde nabisa bino relation so nabengi mwa relation nanga moko mwa libanga mpe oyebika nde ezala na chaine na biso makasi oyo etalama monde entier la grande découverte na barelation na yo mpe mare so nabengika nena boye garanti boye moyo oyebika mwa chweke ye toluki mwa ndenge ovivre mwa sanfo eke na compte ya palais mwa sanfo etikali toluka mwa déjeuner mwa etongo so ye azangi mwa sanga aza nango so mpe eza te journée na tolie minute mpo kwa tolali encore Kinshasa na biso avie chinois Kinshasa chaque fin du mois donc olala ozolota mokolo lupango bio mo boyoka akangisaka mpo asangisa na bamaster afuta pale siko lelo olambi te nyonso naloba baosekanga pamba yo mpe na libaya nguma mpe nalingi mbabola te okosi olambi nde olingi te tolia o loko nasaki osurprise na koya ma olamba eza te te yo kutinga nakuti oyo ovanda me koza mpe moto epela na nsima ndako yo mpe na nguma lingi mbabola nguma lingi mbabula yoka makambo oyansima mbabola so osimi bamelio do totalaka nguma na mosika tozalaka ere nzambe afunga mama ya nguma afungamaki ye moko elisi moto tolambi siko ata wana komini aba wana komini ya ngalema ok bino mo boomona na balandela grande découverte a toza na ngalema komini eyebani makasi quartier ya commune présidentielle ok siko Sidibé est-ce que koyebisa biso uta na famille nini obotami ndenge nini boza combien kombo Sidibé uta wapi yebisa biso mpena oyo oza toyende kodécouvrir toyeba oyo yo oza ngako nalingi mpe lelo namona ndenge ozolamba mpona temps moyen na kango okende wenze eza te mpona nge nalakisa mpe na bana na grande découverte olambaka biloko yo moko explike biso oyo oza outa wapi oza quantième papa na mama etout etout. Bon, merci pour la question. Nauti na famille asimba nanu. Nauti dans na famille mo na ko baneni papa na mama bakabwana. Tant bakabwani mama zinga ameminga kota famille papa ya bona za agini. Bon, wana ebi kutu makamba moi. Ne ko ko na biso yaka ko zonge pa mama na nga. Zinga koko kota papa to kota mama. Yenda zinga kota mama ke na nga mwanda. Mwanda na province ouais na province wana uyebi ate loko na yebi loko te do bakinanga ka mwanda na koli pa koko mwasi na koli kuna mama na ko pina tana affection ete mingi tikoloba mama na ko affection mais kombo no yebi kombo mama na bijou to ni azawa azana Luanda akoma pe angolaise bambo te belé mama bijou kombo yebi akoma chanta kombo koma Raquel Antonia yoka maka naebi donc tolo baba portugais na nzoka nde mama mtatini wala problème matini yana ba SMS mama obrigado tata va me croche pas ndio kwa ya bon mama affection za la raté tout affection za la raté baye bazui yo pa koko na koli pa koko na mwanda na koko mwasi koko ngambala za soda aki militaire pe asona makufa kina 2015 dans makufa nde baba kamwe komi alfo toya to région de famille ya banoko lokwa banoko na baona bazalaki to neto no mwaki kuna mwanda yo ko tona ko kwa mwasi ne petit vision na lokwa kaka vision na ngeza kama a na commencer théâtre na 2019
Comment ça, moi, je viens dans mon bout de c'est là que tu es tout malembe. Maman, a tikio. Pourquoi moi si aïe azuyo? Pourquoi moi ça soit tiki ngati? Pourquoi moi ça qui habite? Moi, je m'en ai. Oh, maman. siko koko ti azwaki na condition nini azwa yo abokolo atangisa yo passé vie na ndenge nini na maboko akoko po olobi affection ya mama eza te siko expliquer biso vie oyo passé na maboko akoko nao po baza posa bayeba nde yo donc balobaka bana baboko ami pa bakoko baka bempoli c'est ça po bakoko babenga bercer trop bana nakoli pa koko ya mwasi na mobali na mwanda donc na umele pa na ye koto na kini na kosala ba 4 ko nyonso esala don nyonso yanga na maboko koko na mwanda atangisi yo atangisi ngai do makambo ebele donc nzamba bakisela ka mikolo donc ebele pe nasali mpo na ngai tina tanga na boma ko s'exprimer bo eza grâce na ye na maboko mama botaki ka yo moko toza na bandeko mosusu mama botaki bon mpona kokosa te kota papa na mama babotanga moko nayebi te so papa bota mpona mona mpe papa te tilelo mpe na mona ye te nayebi mpe so elongi na ye te boyoka makalongo makasi donc elongi ya papa na ngai nayebaka te soki ezaka couleur nini so mpe bayebisaka ngai na mokuse so na zwane nayebaka te Sidibe likambo eza sérieux eza pena série oyo tozosala eza baaventure te tozosala pena télé-réalité télé-réalité eza kaka tolamba bato balie bayeba vie na oki ngai aza riche na tambola na mituka te télé-réalité eza normalement réalité ya vie na yo mpo ndongo oza na osepelisaka bato ozosala bagagi bato bazoseka koseka eza bien na vie ya moto ozo comprendre sikoyo pour le moment ozoyebisa biso oyebi papa na yo te soki aza mokuse to mula est-ce que koko abetelo lisolo ya papa te to ata photo ya pamba po pour le moment toza na bafacebook tozosalela yebisa biso na place na to comprendre bien bon ndenge pena ya solo bayebisaka kaka papa na yo aza soki donc babengaka banani commerçant asalaka voyage kaka baafrique du sud bon namona ye pete tilelo aluka o pete bon na ba 2010 je crois atilelanga mbongo minerval tina mbongo minerval donc nayebi kaka wana donc mbongo minerval me moto oyebi te bokolekani mpe na nzela oyebi te ekoza mpe da tolekana mpona tambola vraiment sango esalinga mabe esalinga mpasi makasi moto mpe azwa part na ye vraiment Sidibe ayebi papa na ye te eza na bato bakolanda émission oyo omoni ko tutami na motema luka okota likambo ya Sidibe oyeba mpo aza grande artiste nde bozomoni bomoni moto mokie te ok Sidibe sikoyo yo moko etanke mwana effort nini osala mpo mona papa nao etanke motu nazala na susi na mona papa sikoyo osala nini mpo mona ye nayebaka mpe te na osala nini namona ndenge nini epuis komona ye fixe nayebaka te Sidibe osola na mama nao mama tosola na bainternet tosola na mama siko mpo ani otuni mama mpo le sel moto akolakisa o papa no eza mama nao mpo ani osala effort totuna mama papa bon soki mpe mama nanga kotala yango azwa na ndenge mabe te ye mpe na considere pe te lokwa mama nanga po depuis atikanga donc esanga mpasi na motema ça va bon comprendre émotion Sidibe vraiment likambo histoire esali biso mpasi makasi babi likambo na likambo eza na temps nango toza na temps ya koseka toza na temps ya esengo temps ya mawa temps ya makambo nyonso en tout cas moto oyo nyonso akozwa temps ya kotala video akota likambo ya Sidibe courage etake mwa mbala vie à partir courage ok siko ti ovivaka boye osola na mama te tosokolaka na bafacebook affection eza te ayedaka mpe te mwa 100 mwa 200 nde ezalaka kaka ok tochange siko page j'espère que boko comprendre bien vie réalité ya Sidibe banda mosala oyo ya kikomédie na bandango donc lokwa eza lokwa mwa babengaka lokwa mwa lo mombo ya yo do eza don na yo na banda olingango te so batala bacukuma bakoma obenganga mpe cukuma wakomona eza Joel
bino mo boyoka kombo Sidibé eza Joël nani Joël Lina nde siko kombo famille kota bo papa ou kota bo maman OK Joël Lina yeyo la grande découverte est ko découvrir Sidibé ke kombo ne Joël Lina kabal solo papa nayebi ke émotion eza makasi mezonga awa o comprendre obio banda otala bachukuma naotala bachukuma na wanda kupena kawachimba kumubanga chukuma bokokana chukuma surtout wapembe bokokana makasi na banda kikolinga to soko ebisinga bokopena osiliki na siliki ti 2019 na ba 7e mois je crois nakendaka esprit kaka bonabi na viosala test pas kikeli wakikeli okekete akepe na sala test na yebi na ngeloko te na vie maka mateata na mona ka bazwinga akomosa sa baka pecho na sala 3 séances bale baboyi wana vana na ndako okosala théâtre te pakoko na banoko osala théâtre te vanda fotanga na posé atiki siko ve na Mobile Jackson na vanda pe na kamunganga yenda komolakisanga siko yo fosala théâtre na mona vision no fosala théâtre pas na komosa pe pa na 2019 ani si 2020 tokoti pa 2021 pe na komokofunga mana ke pa yenga neke ne pe yenga na komtole kama tele do grâce na komoleka tele eti na ligina tele na komotole na ba ser na nga ida na komotole na ba ve na nga décor do na tole na ba président vie de loin do na grâce ya président yenga ba mbote be pe place zali na grâce na puis ti na ba kitene na bofuna apprendre pe cinéma ka théâtre te comédie ka te funa apprendre cinéma pe na ba kosala pe film ya lokwa pe bachukuma wana film ezoya na suwe pe na lokwa chukuma yango na bete nazo pe na place yango na komé na groupe Mobo Nouvelle Étoile ya président Dani inspecteur ba mbote belé wana pe na mo président nini tu mta apprendre na cinéma c'est ça bino mo bo comprendre en tout cas tozo poussa la malembe télé réalité nde makambo eta bino mo bo ye bandinga côté makamna ya ki théâtre. OK Sidibé siko banda okoti musala oya art ba avantage nini ozana o tozana mo yi tozana mo le bitoki non comment OK ba avantage na o ezani ba avantage eza ba relation moi zo fungama ya moment nzonzi babengi yo nzonzi mpena mutano memanga babe bakumbenga na mti nzonzi mutano memanga za président nabsanga Sidibé akato selo Mobile so doke kuna mwa $10 tena push me lokwa pe na kate na groupe la avandi na ngai avandi na consacrer no cinéma atia pe cinéma mutuka comédie te ça pe cinéma histoire avec muta comprendre ko segeza pour mabete ko segeza bien pour na moi ko longola bomba stress ouais na ko sega pe no segeza mais cinéma pe fona yeba c'est ça. En tout cas vraiment toujours comprendre toujours que malembe Sidibé yeyo Sidibé yo azopesa biso position na epenza makambo sozo kende bien sikoyo toloba à part théâtre à part banzonzingi po olia to ofuta ndako ezaka babenga yo to kot à part wana ozasuna mwa pap moko salaka esungaka osomba mwa elamba olata to koma bref na sala somme sans un protocole pour l'église, un protocole na bâti. On a ça théâtre, on a la penzam. On a ça le protocole, moi pasteur na biso après qu'il ça, ma boum la moi c'est ça. Frère Joël na kati église, kuna Sidibé te kuna frère Joël. Frère Joël yeyo na groupe art kombo na ye Sidibé na makambo susu kombo na ye frère Joël o abotami na famille moko. Donc bino mo boyeki boyoki yango bokota penza botala émission o tina suka toyeba ndenge nini tokosala mpona kosungana. En tout cas kongo na biso toza na chance toza na bato ebele toza na makabo ebele ezosenga fo kodécouvrir bango kobimisa yango mpo bayeba bakende pe liboso nde tomona baninga na biso bamosusu bolanda mokuse te tozomona bandeko na biso banigérien baza mikuse me bazwa valeur tozotala bamisala baosala en tout cas ezokende bien. Est ce que okoza mpe na mwa petit copine moko ozalaka na ye mpo batuni mpe na question wana tunda ye soki azalaka na copine to te lelo nde toyeba makambo to soki aza kuna na nsima ndako tolande na nsima totala bon lokwa toza bato azali tokoyeba kombo na ye kombo na ye Enis yo nene aza molai
oya olekinga molai mama oyo nyonso atiaka Sidibe misu alongola Sidibe aza copine ekomboni Enis ava ndeko na ngai yo oza boye ndeni andeko na ngai ane ndeko na chéri te ok nga nakanisaki nde ozoloba kota chéri andeko na ngai Enis andeko na yo ok ye mtala ndio sundeni donc kota mama po mama botaka susu pe mama boti mais kota papa ne na kanga moko ok yesu kwa kota mama ye mtala ni donc copine azana ite ozana libre amukana musala na do tozwa wesa amakamona sima pino moboyoki siko okokosala eloko moboye sepelisa mwa histoire moboye toseka no mwa moketi to bouger mwa bapanzi quoi bon histoire na obeta oyo pesa simba histoire za vraiment mawa pesoma jour moko tovanda ongazaka bavoisin mpe yamona boskile save patro ya mbokelengi bambote bisiko ozali tovandi na palin totie base ngai na koko na biso na banoko na nga misusu tovandi na kati ya palin tota tv ngaka mobulu wana komata banzete mobulu pene navanda kimia te nakoti na chambre na bibi na salon nakoti na chambre tala na sebo na moni nyoka obangisa to apebela batiti awa kobanga yo na beza mwa émotion tala bona moni tokeba nyoka sina kati ya chambre nyoka komi koya pembe na bimi mbango na beleli na ndako nyoka alert quartier mobime boskile savilo kwa mtambongo maibo manyoka abengi basoda na wana bobo manyoka koko pa binga pe koko mosa binga pe fona chali na chanjete na beta nyoka njeta fufu asimbi na luboko kuwezo pe wa mulina quartier menda kuna biso kuweza yake kuhango yote wena mulili bon na oba zaina babutu kuna babi zaina butu papa tukoti na kati na kutokangi porte dokangi fenêtre papa tukumoya to bomanyoka yebi kuwa na biso ndeza la kaka babenga ngoni j'ai des lumières kuweke zamu na beta koko na biso banzete wa babenga ngoni touche pas doso siminga kana bule nyoka na bomio nyoka tomoni wana mekuweke hii sasiko somo nyoka ya mwindu pe en plus donc simba mwiso na telemi bwe so tusinga na beto nzeta mutu antukeza kisomo koto mutu lili to mona na te tatu beta na banzete na butu wana nzete rare de sala koko na biso aluka skwa ma porte amula ta simba siko zeni ukateze koko to bule sko so simba na bule ne nyoka to bule de so tusinga bule ne nyoka to ko mobanga so mama so monyoka do koko na biso skwa aluka bima ya mwasi aluka skwa bima akretinga sko asimenje ta fufula bete ko ngabo makoko nela bo makoko da koko mona bo binga tabokola kuwe yemba mo nyoka zaki mutu na so makila na muno nata ko do makila nata koko na biso azokia bezaki pena mawa ebe na mawa na somo yango to na loka na basaka ke bakonza mboka bobo musayizo kukonga ona ngana bo makoko na ngali kola nyoka epi kuwa ekenela konsola ngena tuka vraiment Ambote vera Loquette Zolana ma copine privée. Pour le moment c'est ma copine Loquette Zolana. Aïe. Et puis ça zoate, et puis ça candate. En tout cas bon ça courant. Si dit baza a raison. Ba bomani bazokani likola molili. Bon quand si nyoka da minsi muke boy kureke. Ayando bomala banzete. En tout cas, tout bon ça courant vraiment. Capital to vous vraiment belle polo ya kozanga courant. Tala likambo ekweli bandeko na biso. Likola ozanga courant ba betani banzete, ba mongo pe a passe mtombe mamninga na hôpital azate. Tosenga mdinga pardon. Oyo, singatus mona zongo. Noko na ngabeta banzete. Likola molili. Vraiment.
siko osasuna eloko moko koloba vraiment na balandi nyonso bayoki lisolo na oyo ya pasi mpe ya mawa oyo epesi biso selo kozalisama na oboye ti okóma na age oyo oza na nini okoki koloba na batelespectateur nyonso bazolanda biso mpe conseil nini to basalelo nini oza nango mposa basalelo mpe te kokosungo mpe na simba première chose nalobi nanu la grande découverte eza na mpona kodécouvrir makambo bozala jamais desi na chaîne yo bokota mwa mosapi na wana kaka temps obakisika mwa quelque chose mpona histoire na ngai epui nde na vivaka eza na motema ya motu eza mpe na motema bomoto nde na vivaka na vie moko miraculeuse soki eza te nalali nzala kombo kaka ke nasala ya théâtre naza artiste mais bapossibilité mpe na comme motu eza te tovivaka na mystique so eza te bandako mpe tofutaka mona babenga ngo ni liteteli te so otie te bakomotio makelele mpa bamasa moko bula moto moko abinaka donc so abina mwa libala nde babambongo wana tosangisaka soki mpe naza motema mbo moto mwa oyebike te mwa $1 na nga natiata mpo na sidibe afuta ata mwa ndako ata na mwa journée mpe mwa $1 no wana asomba ata mwa ntina ntongo donc nga te na opambola yo me nzambe likolo nakoma komibenga orphelin me nzambe likolo amonaka fumi amoni nasali banga mwene amona yo nzambe atanga likolo nzambe amona yo mpona implis osala mpona vi na ngai donc so opamboli nzambe mpo apambola yo yango vraiment bambote ebele bisika bozali epuis mbote na ngai na obakisa epai ya mon président Dani président ya nouvelle étoile oyo azokolisa ngai na cinéma président Dani epuis bacheften bamama cordon bamama nao epuis baeliane bacheften ke bacheften la naturelle et puis papa Kelly na bambote ebele vraiment et puis mbote na nga na papa Delphin papa moko atikanga te azaka zinga na karato papa Delphin na mama Liliane bambote ebele bisiko zali papa Delphin na mama Liliane bambote ebele bisiko zali na lela bino ya fort puis mbote na nga na boss qui le savait na boss na côté mon vie puis mbote na nga na boss Andi Bopinda bambote ebele et puis na baninga na ngai Job Maniema oto zalane awa et puis Zuma Salem les best et puis Renedi et puis Tieni Koukabula et puis Mardoché la bossane de gloire 6000 etc. Et puis mon pasteur spirituel apporte au son dimanche mbote bele moko l'église où tena sala et puis pasteur Flori Amour mbote bele pour maman Françoise mbote bele les amours na bino Joël frère divin on est toujours ensemble. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Vraiment, il y a découvrir qui était la grande découverte et découvrir que Azalaka frère Joël. Combo nae Azalaka frère Joël Sidibé et Combo ya musala oye asalaka. En tout cas dans la grande découverte c'est des bonnes boy ba makambo kakali ni par ailleurs ceux awate. En tout cas vous soutenir yé. Aboy nae ko kimera banzela mabe. Ami bengi offerle. Papa baza envie, papa a envie, maman a envie, mais ami bengi offerle pour ani atali parcours à vie nae ami Monica Zarani offerle. Or Monica koko soutenir ye azali a soutenir ye pour msala ni kende liboso lichete liliete via vivara yango wana alala nae bataka mambo asala msala nzambe donc eza isolo moko epesi biso mawa mingi vraiment. En tout cas, tout comme nous vers la fin, et mission na biso na FCB to sala découvrir peut to suki kana yete to bando côté la bango to bando yeba bango bien to comme nous na suka na sima ya cameraman nanga na zaki na Jonathan Image. En tout cas Jonathan Image musala qui top ba félicitations belé sans oublier mon pasteur que j'aime beaucoup papa Jean-Claude Basakumuna. Papa azosala que la grande découverte c'est tambola na bon comme sala nyeso ke malamu bambote belé molongani ya mama na biso mado. En tout cas ya mimi na ngana linga ko makasi donc vous allez bien bisika vous allez donc beaucoup tabo partager vous allez jamais décider ba partenaire nyoso boleke belé famille kinkela bambote famille mola to bambote belé to bonene bino à la prochaine occasion ciao to tambol to zongi Sidibé ndana ke ye na tiki yoti yande nini otikali otikali accompagner ni sangati boyo zala bongo mutaye pa na wakundo bisake na vena bino bien
découverte. Vous abonnez massivement à la grande découverte TV chaîne na biso na bino. Donc mikolo sur nyola na ba news kitoko na ba télé pété partout. Kota na la grande découverte, vraiment ko biloko kitoko. Ah wa to lela bino tout fort. Vraiment on est ensemble base. Donc merci à tous.